Responsabilité à couper ça congolais information à temps réel dans journal télévisé en ligne les alliés charge Yambonda école magazine d'actualité tout ça toujours effort de manière que congolais surtout en général bisika azali azoba information moko et à temps réel mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout na conférence fidélité au Pesarabiso édition asika ya mokolo lelo yango oyo ebandi. Comme d'habitude, avant de la édition de la Mokalelo, tu vas d'abord faire une grande ligne, eux qui composé corps et journal la Mokalelo, boye baki beaucoup de éléments. Ni Congolais a bénéficié d'un message d'un homme de Dieu, n'a pas acteur politique mais bon élément. L'opposant Martin Fayulu alobi que bakote mais la mutunyo so oyo à cause de l'idéologie, il y a aussi matope, il y a changer constitution mais bon élément. Bakulu n'a pas bomi moko ya journaliste RTNC et ça dit participer ma en tout cas l'état congolais singeli à la makam ou de manière que solution moko et mon on les allez ba grande ligne autobonse nous na édition na biso ya mokolo ya lelo Motele so bande ko ngai ba congolais partout na ba diaspora topé en la carte République démocratique du Congo bisika bozami bolanda édition eskango yebandi boye bake bonda école magazine d'actualité et ça les nos réflexions ya ba message o ya ba homme de Dieu na ba acteurs socio-politiques est-ce que nyoso ezakaka pour na koluka amélioration ba congolais na ndenge bazali koloba en rapport au télé constitution topété tozwa réflexion au poto comprendre ni les vraiment kolekana. Mwana Congo ezala makambo ebele oyo eza koleka awa na mboka na biso eza kosenga mayele ya moko na moko ezala ya kofongwama et surtout que tozala mboka mosusu te à part République démocratique du Congo. Kolanda ba message oyo basali ya Nzambe baza koloba na ya ba acteurs sociopolitiques eza kosenga kozwa yango au sérieux même si eza kosepelisa lango bato misusu te. Tousi Kolanda, mokolo ya dimanche, le 24 novembre 2024, ndenge le cardinal Ambongo azalaki kolobela ba jeune ya Ecclesia et Sainte catholique oke, soki ezande changement ya bukuli konzi, tope ya constitution, yangonde ekopesa biso misala, après kosilisa ba kelasi. Soki yangonde ekosilisa ba embouteillage donc olongwe masina pe okomi gombe sans embouteillage kaka na omeli na ye atuna ki pe motuna ke comment okoki kobimisa ebele ya ba énergie na ebele ya mongo po na kolobela kaka changement ya constitution na esika otala vie tope okanisa ya ba jeune oyo bosundola na ngambo mosusu pasteur ya église la compassion yepe aza kobeta mbondake makambo ya ba commission eleki tro epa ya ba investisseur pe eza ko empêcher bango babwa kali sur la République démocratique du Congo. Marcelo Tunasi aza ko dénoncer ba comportement wana. Na ngambo ya église ya Philadelphie na 21e célébration Bunda, Roland Dalo aza ko beta mbonda. La corruption pe détournement ya misolo ya l'état po yangonde eza vraiment ko boma société congolaise. Soki Olandi ba message oyo, on comprendre que eza ba alerte oyo tokoki ko négliger te. La commission oyo baza ko exiger na ba investisseurs eza ko créer ba barrière ya développement donc climat des affaires et kozala ya kokufa soki ata eloko moko te esalemi na République démocratique du Congo. Mboka eza na besoin ya ba investisseurs po etambola kitoko parce que yangonde ekosala ke misala ekoma ebele eza kosenga penza komene ba enquête pe kolandela yango bien kolanda pe ba maloba basali ya Nzambe wana okomona pe bango baza pe ba responsable ya ba mabe ebele atako maloba na bango esengi kozwa yango en considération. Tozo lokola cardinal Fridolin Ambongo membre ya Senko archevêque métropolitain azalaka na groupe ya bitumba oyo ya révision constitutionnelle na 2005 Nathan oyo Joseph Kabila Kabange azalaka président. Mutu moko te abosani yango. Kaka la paroisse Saint-Raphaël wana alakisaka candidat ya ba élection ya 2023. Donc a komi lelo ko défendre jeunesse oyo ye abwakisaka. Boyebake atelemelaka gratuité ya enseignement kutu ba lycée na ba collège oyo eza sous contrôle na ye baza ko appliquer gratuité enseignement te baza même koto sa ba frais oyo l'état atia te po na kelasi kota la vie ya baboti ya lelo baza ko souffrir po ba frais ya ba école na ba église catholique eleki makasi ba enseignant na batu oyo basalaka na ba sango na ba école baza kaka kolela kutu ba enseignant misusu po bazonga bandako après coup ba koma na bango kobeta ba matolo
y a transport et pas y a élève. Pour le pasteur Roland Dalo, y a église de Philadelphie, azala banzela ebele, y a kobongisa situation oyo, aza ko dénoncer po, ba membre ya église d'aller ebele, baza ko occuper ba poste ya makasi na présidence de la République. Et loko eza important eza ke mokonzi ya mboka abongisa méthode na ya musala po na kopesa peuple esengo. Ba détournement ya minene eleki trope eza kosila kaka neti ba dossier sans procès. Ya koyeba eza ke carton ya piodi oyo ezalaka $50 et comme il est là $84. Ba commande oyo ba pesa na Namibie et kenda kaka sans suite. Toza pe la promesse ya ba bateau de pêche et kouta Égypte et comme awa na décembre. Toyebite soki ekozala matérialisé to ekotika kaka na ndoto po République démocratique du Congo ezala ba réalité nango. Kutu situation ya pêcherie na Kikole etikala lokola ndoto ya baba donc musala nango elala mpongi. Côté ba infrastructure gouvernance eza mabe makasi mopanzi wana ba embouteillage nde eza kolakisa ba mabe oyo ezala mboka oyo. S'il vous plaît, papa mokonzi ya ekolo, fongola misu po congolais azase kotala yo moko yango pe biso. Tobetisika kambonda. Célébration monene et utaki kosalema mokola dimanche le 24 novembre 2024 na église catholique ba jeune ba sangalaki ebele ba utaki na ba paroisse ozana kate kwa ya ville province ya Kinshasa. Message c'est moko fort oyo le cardinal Fridolin Ambongo apesa ke zalaki mingi ya projet ya changement topé ya révision ya constitution na malobana lobaki ke zela ezate pona batu oyo baza ko kanisa bongo donc baza ko bebisa mbongo na énergie na bango bozo propos recueil oyo mona mboka le cardinal Fridolin Ambongo na réaction. Il y a jeune après qu'il soit là, c'est parti mon amboka écrit ma tête comme témoin événement. Au lieu de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage à Kinshasa. Ne vous laissez donc pas tromper. Ne cédez pas aux fausses promesses, ni aux marchands des illusions. Suivez plutôt le Christ, votre espérance. C'est roi de l'amour qui détruit la haine et la violence. C'est roi de la vérité qui repousse le mensonge, la corruption et la tricherie. C'est roi de la justice et de la paix qui réconcilie les cœurs au lieu de les diviser. La jeunesse doit aujourd'hui être édifiée de comprendre que c'est quoi la Constitution. Pourquoi la réviser ou la changer et pourquoi ne pas la réviser ou la changer. Je pense que nos leaders d'opinion, en particulier les évêques, les pasteurs des églises et les enseignants, les leaders politiques, nous avons besoin en ces temps précis d'un discours d'unité et non de division. C'est une activité de grande envergure parce qu'elle a permis à Tata Cardinal Ambongo de se communier avec le jeune de la chaussette de Kinshasa. C'était une occasion pour lui d'appeler la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise à la prise de conscience. Il nous a invité de ne pas espérer l'autorité, mais plutôt à nous-mêmes. Là, c'est la leçon que j'ai tirée par rapport à l'autorité de la jeunesse. Changement de constitution en la carte république démocratique du Congo, Ezakara Kobeta Mbonda Makasi pour la Mboka Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, est parti au pouvoir à l'Ikamba Constitution. En tout cas, topé beaucoup les konzi et sa question, il y a vite topé, il y a mort donc bolinga te bango vraiment bako sala yango avec impact et de choses élément au signé Abigail Maïndou. Ndeko ya Congo ndimela ngaike likambo ya constitution na République démocratique du Congo eza toujours kobeta mondia mabe makasi po et kaboli classe politique. Secrétaire général ya IDPS parti au pouvoir mwana mboka Augustin Kabouya
ndenge kaka amesala koloba chaque jour na oyo etali changement ya constitution akomi komituna tu oyo héritage nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotikela bakongolais soki eza changement ya constitution te po na kolongola bakongolais na esclavagisme abakisi ke Fachi Beton aye po na état de droit mais lolenge nini tokoki koloba état de droit soki asimbi constitution te po na Augustin Kabuya maloba nyonso ya ba-opposant ndenge baza komona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na démarche ya kosimba constitution c'est que aza na posa ya kosala troisième mandat po akangama na pouvoir donc eza ba discours ya komanipuler peuple bango bazala bango kuna te mena kokende mosika selon moko ya batu oyo basalaka bukuli konzi na biso le professeur Bob Kabamba ye aza kobetisa monda ke soki toza koloba changement ya constitution c'est-à-dire toza kobwaka nyonso po tokoma ya sika procédure wana babengaka yango na science politique coup d'état alobelaki yango mingi na magazine face à face ya bakonfrere na biso ya Top Congo FM donc soki kaka tolongoli yango c'est que ba institution nyonso ekokweya donc na ngonga wana batu nyonso oyo baza kosala na ba institution ya mboka baza ba démissionnaire ekopesa nzela na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa manda mususu ya koyeba eza ke ba débat politique eza kobeta mbonda na changement to pe révision ya constitution ndenge le chef de l'état abetreka yango mbonda na meeting na ye oyo asalaka na Kisangani na mois d'octobre 2024 alobaki ke constitution na biso eza malamu te ekomami na étranger donc na bapaya pe bakomaki yango na ndenge ya fonctionnement na bango du esengi kokoma yango biso moko yango epesi ye nzela mvula oyo eza koya ekozala na commission nationale ya bakongolais po basala masolo yango avec impact na idéologie ekozala na bato ya mayele nyonso oyo bakovanda bakanisa kosala constitution oyo ekobalana na réalité ya République démocratique du Congo ya koyeba lisusu eza ke kuna na Lubumbashi le 16 novembre 2024 kaka na meeting na place ya poste alobaki ke baza koconsulte peuple congolais po a décidé soki akotika to pe soki akolandela changement ya constitution mutu moko te akochange maloba na ye na likambo oyo na opposition pe société civile na réaction eza kaka se kokoba awa toza kotalela soki pe opposition bakozala capable elongo na société civile po batelemela pouvoir en place nyonso eza kaka peuple nde akodeside po esimba to te yango mpe biso tobetisi kaka mbonda comme nayebisaki bino na basomere boyebaka l'opposant congolais Martin Fayulu président SID parti politique ya makasi mpe aza kopesa raison na cardinal Fridolin Ambongo ndenge aza kodénoncer abandon ya jeunesse na bato oyo baza kodiriger République démocratique du Congo. Wilfried Samba azaki témoin ya événement ndeko ya Congo bondimela ngai ke mwana mboka l'opposant Martin Fayulu atelemeli likambo ya changement ya constitution pe akani kobare nzela na mutu nyonso oyo akozala na projet ya kochanger to ya koreviser constitution abetisi mbonda ke bakokoka te na makanisi na bango ya kindoki po bango bakotelemela idéologie wana ya koyeba eza ke le cardinal Fridolin Ambongo autaki koloba na mateya na ye mukola dimanche le 24 novembre 2024 liboso ya bajene congolais surtout bakinois ke baza sacrifié abetisaki mbonda ke koma oza komona babebisa ebele ya mbongo na énergie po na kolobela kaka constitution eske ekosilisa bambuteyage ya kolonga masina tiko koma gombe dossier oyo congolais yo moko zala na conscience ya kokumbela idéologie mais akoyeba eza ke soki ozongi mosika okokomprendre ke le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaka bona na ye liboso ba parlementaire ya Okatanga depuis mokolo lundi le 18 novembre 2024 ya kobola ba accusation nyonso ya lokuta alobaki ke atikala jamais koloba ke révision to pe changement ya constitution et kopesa solution na ba problème ya population donc baza pe na besoin te ya kotoucher constitution po na kopesa musala epai ya ba gel to pe kopesa mai na courant la population pour le chef de l'état changement de paix, révision de la constitution, et accélérer paix et faciliter davantage gestion en mboka. Souci nae eza ya koti ke laba oyo bakoya sima nae constitution moko ya kitoko oyo et kobalana na réalité ya ba congolais. Qui dit mieux? Yango bebiso. Tobetika kamonda.
Bango bazali ba champion au état social en la carte république démocratique du Congo, zali bongo Fondation Jonathan Sangou à travers FJS bandeko babandeko contribuer depuis début année dans ba sexe fois congolais en tout cas bon dimanche le 22 décembre bako lia bako mela po bako zabiloko ebele to za eleba encore signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangou aza kosala, à travers ba service na ye ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa ka mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. Beaucoup prennent que eza élément signé Benjamin Kilunga. Kopanza mausolée à Patrice Emery Lumumba ba embouteillage na ville province ya Kinshasa nyoso ezali makambo e lobamaki na conseil des ministres esamaki mokole à vendredi dernier boza ba détail na élément au signé encore Benjamin Kilunga. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurance, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déploré les actes de profanation au mausolée du héros national Lumumba en date du 18 novembre 2024. Il a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions quant à la sécurisation et l'entretien du site de ce mausolée. Les enquêtes sont en cours, 6 suspects sont en détention et 2 personnes sont recherchées. La relique est sécurisée. Aux autres problèmes ebele purement spirituel et physique, celle adresse et permettre aux œuvres ma solution dans les ba koko qui mambango et pas Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan azali vraiment chef coutumier azali ko sunga peuple congolais na ba problème surtout au bozana yango. Mbote na bino bae bo mesana kolanda ngai pe na bae oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation. Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayo kopesa bino merci, bae oyo bapesa ngai confiance.
pe na ye kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te. Na yango nasengi na bino nyonso boza na baproblème oyo etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso oyo tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème oyo tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozwi libaku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro na nga eza affiché wana. Une fois au contacter nga, appel WhatsApp ou normal, okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Ba asbel misatu ya chango basangana ki depuis mokolo ya samedi le 23 novembre 2024 précisément la route mokali na salle les Parisiens na cadre de la conférence de presse avec comme sujet en quoi le comportement négatif topé positif et kopekisa topé côté le mela développement ya commune ya Kimbanseke. Invité d'honneur ezalaki bongo député national Marie-Kete Mutinga oyo ateki mingi batu basake sikana likam o etali éducation pe na problème o etali vraiment ya bo soto donc il faut ça la salubrité mo ya kitoko et ko permettre que batu va vivre dans environnement mo ya kitoko élément encore signé Wilfried Samba. Et inaki avec impact na idéologie de kolanga ya Congo botu na ngai nini ezalaki bongo mokola ya samedi le 23 novembre 2024 na route mokali mingi na salle de fête les Parisiens boye bake asbe ele je suis mokali na banatif ya changupe na bavwe bana ya route mokali basangalaki na conférence de presse moko ya munene na cadre kaka ya kolobela sujet moko en quoi les comportements positifs et négatifs empêchent-ils le développement de la commune de Kimbanseke. Bondi melangaike na kati ya conférence yango tomonaki ba intervenant ba yaki ebele oyo ba utaki na kati ya Kimbanseke entre autres ya député national Maman Marie-Kete Mutinga yepe azoki maloba population nyonso bazalaki wana en tout cas bondi melangaike batondi samaki na esengo omotema na suka ya masolo bino moko boloka nini abetsaki monda. Population ya Kimbanseke eza surtout constituée na ba jeune. Ba jeune wana mingi baza ba chômeur. Kokosi bazali misala. Alors que nous savons que la jeunesse aspire à une vie meilleure. Et dans cette quête de la vie meilleure, nous connaissons beaucoup de jeunes, comme nos amis qui ont créé leur association. Nous avons beaucoup de jeunes qui intègrent les partis politiques. Nous avons aussi beaucoup de jeunes qui travaillent. Biloko ya boye, en tout cas, to sepela mosala kitoko oyo, député national, Maman Marie-Kete Mutinga, osali, en tout cas, yebake, chango mobimba tope, Kimbanseke mobimba, baza ko compte na apport na de manière que développement ekota kitoko yango bebiso tobetika kambonda na o etali ba législative na circonscription ya Masimanimba seni avec simbonda ke akosalisa ba élection kaka na ba candidat oyo bazalaki invalidé na 2023 malgré l'élection les acquis vraiment annulé tout bas scrutin les acquis annulé bon dimenga que ba responsabilité à kobo ya ba candidat wana ezande musale à cour de cassation et non seni to so ba élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo biso nyonso toyebi ke ba élection législative na Masimanimba eza prévu bongo le 15 décembre 2024. Bondi melanga ke ba candidat nyonso ya scrutin 2023 bangonde ba kozala na challenge wana
Précision ici epesami na cadre ya concertation oyo euti kosalema na Masimanimba. Selon Dieudonné Mbukani, conseiller principal ya président Seni, liste ya bakandidature ezakaka oyo ezalaka ya 2023 oyo elekanaka na Masimanimba. Donc bakobeta masolo kaka na bakandida wana. Eza problème ya Seni te yako invalider bakandidature. Eza nde Cour de cassation mutu akokaki kosala yango. Bango bazwaki ba dossier complet ya ba candidat oyo basalaki buzoba na ba élection ya 2023. Mais si lelo ata décision mon côté ebima po na ba candidat wana, c'est que ba ko continuer kaka na bango. Na nyonso Seni aza ko sensibiliser population ya territoire wana ya Kwilu ba milenge na ba élection ya kitoko avec impact na idéologie yango pe biso. To betisika kambonda. Naibisaki bilongo na ba sommaire qui ezali kosala pasi mawana ba émotion komona ndenge bakulu na babomi moko ya ba journaliste ya RTNC1 oyo a présentaka journal télévisé il y a 23h na kombo ya Jemima Diane Mogo azali sous la bombe était na bato o bayebi babelia bakulu na en tout cas ekati bombo ina juste après kosil ça ko sala prestation ya journal télévisé il y a 23h RTNC mokolo ya mardi le 12 novembre 2024 kobima RTNC1 akele koza moto po azonga kunende akutaki na ambiskadi wana bakuluna batubie bambeli sali pape mawandeko mama Jemima Mogo journaliste à RTLC1 en tout cas ozali vraiment soukana staria journal télévisé à 23h alisuna bon moité que son âme repose en paix monde école ko présenter ba condoléances la famille éprouvée par la corporation journalistique surtout il y a RTLC1 radio télévision nationale congolaise soit élément au signé encore monde école magazine d'actualité. Souci, pasi, pemawa, nekonanga ya Congo, bota la famille ndenge, baza kolela. Émotion, moyen même, ya kopekisa bango ezate. Mama aleli mwana na ye oyo, azali susu na bomoite. Jemima Diane Mogo, célèbre présentatrice, ya journal télévisé à 23h na RTNC, akufi kaka boye, na bapota oyo, azokaki na bambeli ya bakuluna. Juste kaka, tango asalaki musala na ye ya ko présenter journal télévisé il y a 23h na RTNC1 mokolo ya mardi le 12 novembre 2024. Bota la même avenue avant Dakar ndenge ekoti mawa. Eza bongo na commune ya Bandalungwa. Mutu nyonso akotaki na pasi ya liwa ya mama journaliste Jemima ndenge atiki biso kaka boye. Liwa ya pasi oyo eza kosenga peza ele kaka boye te. Même ba collègue de service na ye baleli. Bota la bango na conseil de rédaction, basi 1 minute de silence, na mémoire, ya moko la bango oyo, basalaka kosala mosala elongo. Je suis parmi les gens qui l'ont accompagné à la morgue de l'hôpital 59. Voilà, je suis très touché. C'est une fille bien éduquée et très polie. À tout le monde, il appelait toujours chef. Chaque fois qu'elle avait des ennuis, même pour des éléments à faire passer, soit on a oublié son élément sur les conducteurs, mais c'était avec beaucoup d'humilité qu'il le faisait ceci. Nous venons de perdre une personne de grande valeur. Oui, Jemima, je lui ai réalisé le dernier journal qu'il a fait le mardi. Et le mardi, je lui ai remis le conducteur à 20h45. Jemima avait des valeurs, une fille très polie. Et à moi, quand elle devrait s'adresser à moi, elle m'appelait toujours Yaya. Et le premier jour qu'elle avait présenté son journal télévisé à la une, moi je l'ai encouragé. Kotala atala ba réseaux sociaux, motonyoso alelipe, message ya ba condoléances, ezase kokoya, synonyme ya kole la vedette ya journal télévisé à RTNC1 il y a 23h et surtout to komona elle sous soutien na RTNC. Problème ya bakuluna oyo toyebite soki esilisi ba autorité ya mboka mayele po solution esakaka komona na te asilisi musala kitoko abimi na bâtiment RTNC1 po akende kozwa moto musika pete na RTNC1 batubiye bambeli pasi pe mawa kozanga ata moyen ya kosekirize ba agent RTNC oyo basilisaka misala na butu biso mbonda ekolo tokaboli mawana bandeko na biso ya RTNC1.
À travers le reportage, on a passé à perdre mon journaliste de la République démocratique du Congo. Et ça dit que tout clôturé. Édition de mon mais avant tout, Cabon, la première aussi, d'abord, tout ça me rappelle des titres. Tout cela qui mingi. Nini, oyo, Congolais, ba bénéficier d'un message, y a homme de Dieu, n'a pas acteurs sociaux politiques. Bon, là, il est marrant. Pour ça, Martin Fayou a lobby que, côté les mélamoutis, surtout aux idéologie, y a aussi matopé, y a révisé constitution, pour qu'il est marrant, Bakoulou, n'a pas bomi. Mon journaliste, RTLC1, après ça, ta cabine, mingi, journal télévisé, il y a 23h, en tout cas, le Congo, j'ai mis Mogo, Boy, Baki, Azel Soussou, n'a bon été. Avant de boucler complètement édition sur mon collègue, on a allé dans notre Kumbelong avec un partenaire idéologique. Si mais la caméra Misala Kitoko, Yaba Mboka, en tout cas Benjamin Kilou, les caméramans de guerre européens, Mboka, Wilfried Samba, les grands professeurs Basimaki, la caméra Kitoko, réalisation de montage Jandi Bongo, il y a Yemoko, ingénieur écrit des matériaux édition, ya maman, Abigail Bayindou, mais. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube, la monde école officielle et en plus, activité la binuelle, n'est surtout entre bon numéro où on a reporter beaucoup professionnel, couvrir on peut écoler la chaîne et la télévision au monde écolo les alaka partenaires. Dédicace spéciale dans la grande dame spéciale, maman qui toque, maman Azali vraiment ya boigna pe ya intelligence Azali bongo la kata Yaoundé la Cameroun boye ba Azali bongo la grande dame Linda des amours masoli ba bolingo nyonso vous avez un problème na bolingo ça ko bolingo ne kele kitoko kutala kana maman Linda des amours na Yaoundé na Cameroun ye ba ke ko sa solution avec impact na idéologie en tout cas moi c'est mon raton na boigna makasi. Merci Nabino Mandeko Mozaki et Belé en étant bouclé vraiment édition sur mon calilo mais aussi comment dire vos konzi au bandara vraiment la TV aux autres croient que dans ma journée c'est non Mickey au bas c'est le nombre reportage dans ma groupe WhatsApp bah comment on lit Abino Mongo au cas que les canaux TV sur dossier la canal groupe WhatsApp changer comportement zonga moto et te ayo biso mon école boulot toujours merci tout à la prochaine fois sur Colis Zongité je vous aime beaucoup plus bye.